Bandeko mbote na bino bino to mesana kolandanga vraiment nzambe pambola bino partout bozali na eko meka ko éclaircir muke na vidéo moto uti kolanda bino peut-être kolandi yango oyo soit disant mosali na nzambe aza ko incriminer Denise mama Denise Nyakero ke ye mutu abomi Tchala mwana ke ye mutu empoisonné na auto sala vidéo moko bokolanda yango ezali avant vidéo oyo ou bien après vidéo oyo faisala ba 985 ou bien 6 allo bandeko eza na biloko oyo mutu oza musala na nzambe te akokoloba pesa na biloko oyo mutu oyo abengami aza musala nzambe akokoloba yango te biloko musu ezalaka ezanga preuve yo musala nzambe okokonfirme yango batu te na banzi bauti kolanda video na yebisi bino ke eloko ebomi Tchala mwana munoko elekaki ya trop. Les sorciers aiment les gens qui parlent beaucoup car la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est un proverbe. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Mais il faut faire très attention. Parce que la moisson sera plus abondante. La semence, c'est la multiplication. On a bango bami balé au loniango, tant que bota. Et vous avez sous 10, même sous 15. Faut que bana péché. Na lobaki awawa. Na tangilaki, na bosana ko tangila bino na Apocalypse 3:18. Balbini, venez à moi acheter des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. Apocalypse 3:18. Mes chers frères et sœurs, il faut que tu décides d'abandonner ton vieux manteau en toute liberté, comme Bartimée. Combien de fois parce que bolongwa nengo salaki somba vêtement. Oko somba vêtement yango ndenge nini? Réponse ezali na 2 Corinthiens 5:17. Si quelqu'un est en Christ. Bolingi okanga manakaka na balobi n'aimez pas le monde. Mais bolinga biloko mukili tala lelo Tchala mwana. Nana yebaki ke yoku tokoleka na avantage. Tchala mwana bandiko zanga même biloko kolia. Il faut mutu. Suki mbanda na suki nani? Aya ko lukaye, aya ko tikile biloko kolia na kimalomalo. Tala niveau. Ya mutu yo ayeba na bato ebele oyo keswa ko benga lelo ko zo mi 10,000. Ayeba na Kabila, ayeba na Olive Lembe, ayeba na Denise, ayeba na Skichitombo, ayeba na ane partout ayeba na bato. Ayeba na Bashadari, ayeba na Bratumbi, ayeba na bango. Mekolia ya pasi akufi akenda ba nyongo wa bato ya mbongo. Et jusqu'à ce que les stars bino bozo lela pita ko skanate azane ku deuxième bureau abeb silibala ya batu pona avanda wana. T'as la vie à désordre. Donc même vie moko ya nyoka vie ya ngulu. Alors bino bobo sera makambo pona nini mutakufi bolingo ko bisa nini. Lukula siki traître nga musala nzambe fona loba po ba traître mosusu. Bayeba o bazo trahir mboka, bayeba ke kosukila bango ndengo wana. Oyo peuple aza ko souffrir bino ba traître po liaka mbongo na ndenge na bino e kosukila bino ndengo wana. Alors bandi kola na vidéo mke boto meka ocha commentaire ba kongo. Sentinelle ya RDC, le guide de la révolution congolaise, le prophète King MB Élysée. Lelo tozolela ndeko na biso ya mwasi Tchala mwana. Tchala mwana yembaki nzembo ingratitude contre Félix Tshilombo. Et Tchala mwana bamemaki na aner Ajembelu azwaki ordre euti na Denise Nyakero bacheli Tchala mwana poison. Azalaki na poison na nzoto oyo utaki pa Denise Nyakero. La Rwandaise tuti oyo azoboma ba Congolais. Oyo azongisa Gisèle Mpela Congolaise na mboka na ye abengani ye. Mais elle est Rwandaise. Yango na yeko bisaba na Congo. Mutakosa binote. Ce n'est que moi qui vous dis la vérité. J'ai fait des investigations. Tchala mwana kufi na poison. A piqué crise. Mbala moko
Kasha la memie akufi, eza poison. Moutachela qui est poison, eza Denise Nyakero. Pour quelle raison? Tant waimba ki ingratitude. Denise Nyakero bakanga amana ye. Le petit là, Didier Boudimbo, ministre hydrocarbures, pour poste à Denise Nyakero. Denise Nyakero a benga mbelu batika makanguna ye. Et dès tout bena lulua, nous de Kananga, je suis Moujela Kasanga, il y a groupement, Moujela Kasanga, il y a groupement. Chilomba lingi bisote, Chilomba lingi bakatangete, Chilomba lingi bande kwa bandundute, alingi bangalate, alingi bande kwa estete, alingi ba Rwandais tout bande kwa mwasi na ye, akangi na bango photo, bomoni, alobi tozana alobi ye azana problème na Kagame te, azana problème na Kagame, mais pas les Rwandais. Pour la femme est rwandaise, ministre de l'agriculture rwandais, ministre de l'infrastructure rwandais, ministre de la défense rwandais, Baroube rwandais bazo diriger mboka. Peuple congolais, Chilombona Denise, babomela biso Jacques Ilunga, ya Kananga. Chilombona Denise, bakosa Claude Lubaya, asala campagne pour lui, apesa ye poste te. Chilombona na Denise, Bangwana Basimisi Jean-Marc Kabundi, Azana Boloko na prison, il est de Kananga. Chilombona Denise, François Beya, il est de Kananga. Tetu Bena Lulua, Wo du Mwana Lulua, Mania Bimpane, Chilombo Ana Denise, Abomi, Ndekonabiso Mwasi, Tchalamwana. La mort de Tchalamwana, c'est Denise Nyakero, la Rwandaise, avec Chilombo. Ndenga so bomi saba jeune kuna na Katanga. Nakoyebi saba jeune ya Katanga. Opération zéro moto na Allo bandeko. Nabanzi Boyoki prophète Jérémie. Boyoki Ndeko Oyo il se déclare être bishop Yamuluba. Mbalamoko aza prophète. Bon, ngana ndimaka ete en tant que pasteur ou bien prophète nayebi ke azani kaka aventurier. Alobi ameni ba investigation tango tchala mwana kufi. Alors investigation na ye ezaki rapide. Tango mutu akufi o mene investigation 2-3 jours ba pesa résultat ke ba pesa ka ye poison Denise Nyakero a pesaka ordre tout ça, mais il dit donc. Au moment où tu m'as dit que makamute, abimisi vidéo rapide, ba information monsieur ça quoi ya bien monté. Mais poison o ezana nzoto o ebomi tia la mwana. Et ça presque 2 ans, tout ça une année et plusieurs mois. Mais tchala mwana avant akufa sikoyo. Mais abela déjà tant poison zoli na nzoto. Abela déjà tant poison zoli na nzoto. Na bandi boka brimo ko avant akufa sikoyo ba ke tchala mwana kufi. Mais ye azako ya ko ye ba on a retard alobi mobile na ye Claude Masiala mbala mwa waka bobu. Et pesi que akufi ba memie kuna akufi muto ko landa kaite ya muto c'est na fatigué ya ko kosolo likamomo ko o kutu yo ebia moté ngana yipsi binoke tozana ba preuve lelo pona ko lubake côté occupa côté barwandais to côté nani ya Chilombo muto abomié. Mais ce qui est vrai que tala ndeko boyibike Poukou ta wazo soyo azo cha mpepe pona ni muntu aza mayele bako memona nzela boyi tisuka nango eko pesa ke bato babomio bato okuna nzoko bato babomio bato okuna te bato kote yango na po yo affirmer bato ke akufi mutu babomi faut en intelligence la sagesse ezala bato musu vraiment pesa nga mawa. Surtout bito landa iloko yo to yo ka isus ninga zolo bawo. Kwaze kwa kofi mina yo okati mande foza
bandeko malheureusement wazee kwa kofia le bina yo okati mandefu za 6 ata popote so que ce qu'on a prémis de me revenir à la matete au sportif bandeni ni wazee koza sans impact obala kate poza impuissant ozo bango wazee bana tanti mayo wazee koza impuissant mais ba faire ba lukuta ndoki ye ba kama ndoki na mbokati na aja 300 obake ozo ba arme au sportif petit wera obike na ozo kamisangai petit frère wera son bana Congo bosali wera son na poto bosali wera son na Afrique lelo wera son yo uta bandundu bo répondre bien te fallait na répondre bien petit o uta bandundu suke bele lokola politique na mbela 97 oye Kinshasa ozoteka pétrole epa ndandaka noko na yo bakije zate wera son avant bala mampata Sylvie mwana ya Sacramento kaza kinwa ne grandi na Dallas mwana kindozo mwana mwana Eurocide bana kote bozomona tala pasteur aspect les pasteurs les plus élégants du monde ngai je suis propre du premier au 30 wera son soko kote na wengete molaka ka so bembete musa kana biso yoza yumat tous les misés boza ba toro bangaya boye bola tatepsi dola tsabino bongo bana ngani petit bongo bana kama forme wera soki na répétition za la salité de la répétition oza salité oza la bien propre na podium na ina répondre wera bana poto babindo me abimana Sylvie Mampata 27 fois a confessé l'église mona banda mais pasteur ça qui est poto tala la forme ya Sylvie Mampata asala kwa libundu c'est la plus vilaine femme de tous les miss la plus vilaine femme de tous les musiciens congolais moi si na yota ngwenge bandi anti alinga kishibe shiba kudaki na yeye anditala ka forme boy moi si lokola Michel de banda mututi na sembe ma pepe za lokola likala osomona yone ko utaki nomboka olande petit la kona ni posa mona Sacramento babia kushana moi si 27 fois pour le meilleur score bien avec Bible le bi avec les romains faut être comme romains avec les juifs faut être comme juifs si qu'on a son pasteur que dans sa combattant petit na que la forme na que la tout petit moi je dans ça la Congo oye pour le français na bon nani na interview na Cameroun Olivier le Bazandumba et ba nexasa mobimba Joseph Obima kana na ni ndeko na yo na ni comme on ni la petite ici comment Jeannette a balaté pour la bana Congo Jeannette a balaté pour la nini 14 ans bandeko est-ce que moyoki langage na ye est-ce que eza langage ya mosali na nzambe obino ko considérer est-ce que bolandi makambo ya lobi pona oyebisa bino ke tanga alobaki moluba koza mosali na nzambe te epesameli bango te. Cela veut dire que bokozwa 100 sur 100 okozwa neti 0,5 oyo bako bima ke akoza mosali na nzambe. Il faut obeta penza mutu po mona vraiment que moluba a mosali na nzambe presque ce sont des aventuriers. Awa alobeza pasteur kuna za prophète na pasteur za ndenge moko te. Et un pasteur a kobi misabi loko yazo bimisate asa ko finga batu et puis nyonso so ba on ya lukuta et donc moi so les até. Alors lorsque asa ko lobana bino ke Denis Nyakero muta bomis tia la mwana na lobina bino bolongola ngona mituna bino point d'interrogation ezawana pe cause la difficile et cause la difficile ya ko yeba poison nani atedi yango surtout en Afrique. Mais ce qui est vrai que akufi na poison tango yoza traître ozo mene vina on a désordre ozo ba kana yote ozo ba koto ba finga kate et puis faut ko yeba kake soki muto aleki yo na makasi ko finga kate parce que o gagner ko gagner muto so aleki na makasi ko tumbola kate avant bundula muto faut tala ye kana ye za ndenge nini ya yo za ndenge nini soko moni ya yo za faible benda nzoto. Mais yo soko ta politique na kana yo faiblesse on ngo beno compter na batu moko oza sir na bango te okoleka ndeko okoleka soko yebi politique te kokota te tika tala chala mwana oyo so azoloba oyo pinani muluba kati bilobe la izana bango ya trop yeba azana rien yeba za wana azana rien c'est un mendiant aussi ezamawa na koluka eloko moko na yebite suku na komona yango mais naza sûr que na komona yango
soki nako komona yango bandeko soki oyebi oza makasi te kokota te kokota na politique te pokota na politique faut la sur na parapluie na yo et puis munoko na yo faut kanga kango soki munoko kanga kango te ekoyela yo okoyeba te kanga ka munoko soki okanga kango te ekozala mawa pona yo voilà tota na banzi kozala awa alors eza nazoluka eloko oyo yo bandeko ya Tchala Mwana baza ko accuser Claude Masala. J'aimerais comprendre. Baza ko accuser ye ke ye mutu abomi nani Tchala Mwana. À ma surprise nazoyoka eza suyete ekomi Denise. Alors finalement bandeko na ngai hein famille tellement ba yebike lukola ya kufi malgré azalaki ndengwana mais abana wo yede biso kama muke mais siko lukola ya zate ba situation ebele ekozala difficile pour na biso alors to sa ndenge nini ya bakomi na bilobela ebele namoni ba prophète ba prophétesse babimi baza koloba oyo bakoki koloba mais bandeko na ko répondre ba prophétesse wana après vraiment na ko répondre bango après parce que makambo suta ngozoloba yango mutu oyo azali na bonzambe te azondima onyo se ozoloba mais oyo azana bonzambe azoyeba ke ozoloba eza yango te nzambe tango atindaka alobaka pesaka message na ye alobi mutu moko akokufa apesaka kombo alobaka mutu tel aza nzambe ya baprécision aza nzambe ya baduti te alors tangu yozoya na plateau poloba oyo koki koloba etalio bandeko c'est malheureux que loko yango nakoya kotila bino yango mais yango vraiment faut yango toyoka yango nango Alors bandeko bolandi mama oyo ndenge azoloba elobeli na ye alobi nani abomi ndeko na bango ezali Jean-Claude Masala
C'est pas normal. Yako continue ki mashala na ye tina morke tina cercueil. Tina libulu ko continue ki mashala na yo. Shigola tata. Yo c'est là. Allo bandeko na banzi bomoni oyo aza ko prétendre être bishop prophète ya confirmé kuna ke Denis Nyakero mutu abomi nani traître oyo Tchalamwana sikoyo famille proche bango balobi te eza Claude masala mutabomiye. Alors siko yo siko position eza ndenge nini bakolo ebembe balobi mubali mutabomiye yo lobi Denis Nyakero ndeko soki muto lingi ete même aza mopaya mais oye ko bimana munoko na yo musala nzambe il faut être juste. Musala nzambe abisa biloko o eza injuste te. Parce que yaza rwandaise, parce que yaza boye, mais sou yaza rwandaise, mubali mutabalaki ye. Elle n'a rien à voir. So asala makambo susu bolobi keza non conforme na mboka na biso, mais bino mo ba congolais boza. Faut être juste bande ko ngai. Faut être juste. Tchalamwana aza parmi batu oyo ba contribuer na destruction ya mboka oyo ya biso. Tchalamwana kufi attaque artiste eloni asali pona mboka na biso. Rien. Ka kofinga ba combattant, kofinga batu, kofinga ba président, koimla bo banzembo ndenge nini. Voilà. Alors tokoyoka sikoyo oyo
Alors, bandeko, voilà. Tolongola yango. Tango ba menace eleki. Tango asali nzembo ya za subiente. Ba menace eleki abani ko banga. Babine alors sala nzembo mususu pona Chilombo. Ayeko sala nzembo oyo abosani ke oyo asalaki ezaki munduki ya kosakana te. Ayeko sala nzembo oyo. Ndeko nanga ezana batu ebele oyo ba pardonaka te. Ezana batu ebele na mukili oyo ba pardonaka te. Okozwa. Bino boyebi tinani Mobutu akomaka président de la République. Na rappela bino makabe bele mezana batu tellement tribalisme mezana kacha makila même si vous avez cette vérité il ne comprendra pas. Tangu Lumumba na sali bino référence na ye na mikabo ya chala mwana. Tangu Lumumba a sali discours na le 30 juin. Landa discours wana au mona ke a dénigré ba belge et que discours wana et serva qui n'a rien parce que tout cette indépendance. Discours wana et quoi cause la bien ceux qui n'ont pas indépendance té. Mais à quoi peut ça la moitié pas au banga bakangaye. Parce que Lumumba bakangaye pour na mboka té à ta date moko vous la moitié au bakangaye Lumumba pour na mboka exact. Alors, tant que vous avez un discours wana, à mon comportement, il y a un belge vis-à-vis na ye. Bantourage ne ba bitala, le roi Bodo le roi na zongi na Belgique té, luka moyen au kutano c'est na pardon. Et pas il m'a capé pas kiangwana. Babine sala tout au kutana na roi Bodo au c'est vraiment pardon avazonga. Parce que le discours oyo est police et puis ça n'a pas de sens. Et ça qui bien ce que notre vie indépendance. Et ça n'a pas tout va bien analyser le discours en moteur. Ce qu'on a vraiment mon tanga, soit discours wana. Yoka makamulumu baloba. Ce qu'on a vraiment que ça a sens, c'est baloka yo. Parce que tout ça c'est indépendance. Discours on peut servir quoi? Et ça discours il y a pas combattant tango nan indépendance soit amité. Mais dans une mission des indépendances, discours peut servir quoi? Il y a un yipsa qui est kende na bureau na yo. Okomona mutu moko zala kuna soda ya piko. Lukola biso to longoli ba soda la biso. Ba konzi o ya biso. Botika ina ba konzi te. Bo zoye bo chaye a gérer armée nyonso ya RDC. Ye akanisi ke basali réconciliation na mindele nde ba pese idée ki loko zwana abosani ke ba zo tinda ye ake ndeko zwa mutu oyo bakoti amema pa Kasavubu bacha ye lieutenant colonel général ye mutu ko boma ye et ye mutu ko ma président oyo to ko sa servir na ye ndeko nanga soko bi politique te ere moko lo bakate fanda kana yo biloko tozo kwela lelo yo oyo lelo bozo komona landa parole ya Mobutu après moi c'est le délige. Mobutu elle là pourquoi? Mobutu elle là pour lui. Pourquoi Mobutu elle après moi c'est le délige? Parce que nyonso o abandi mutabanda yabo ba utiliser qui ay comprendre bien c'est fini. Ba mindele ta ba monika ko mukolo abano comprendre ba makambo il faut se ko akufa. Yango bona yake tamba tindi ye azwa Mobutu akele ne pas Kasavubu ba nommer après certain temps a eu pouvoir azaki maïl était azongi siango bande ko ngaya Mobutu aga soldat Mobutu aga civil parce que à cette époque là so ça 7 ans armée au kolongo na yo Mobutu aga civil aga militaire azaki militaire grade aso Mobutu aga nango nani sergent major voilà sergent major même pas incident. Tango bami Mobutu nyo ati ba bino sikofo moment ya coup d'état yango yo. Zwa pouvoir à 65. Boma batoyo. Empoisonné Kasavubu. Kasavubu fa kufala 69. Na 69 bazule nani?
rwandais directeur du cabinet. Alors directeur du cabinet wana akoma neti vice-président. Yem to pesa ba commandement alo gagne la ministre. Ko so ba rwandais ko tshaba ba poste nyo so clé. Bandeko Moko suna zo ka bato zo ba politique na sekaka ndeko na ngai yo même olinga makama nzambe te mais yeba ke Bible zo la biso na Job 5:6 le malheur ne sort pas de la poussière, tout malheur a une cause. Parce que yo zo mona eza ne pas eutaki ce que yo yebi pas eutaki te ozana ignorance. Tout malheur, botanga la Bible Moko, Job 5:6. Sauf que dans Job 15:6, ce n'est pas moi, c'est ta bouche qui te condamne. C'est ta bouche qui te condamne. Matthieu 12:37. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Jésus-Christ savait quand parler et quand se taire. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui met l'homme en débandade. Cela est jeté dans des endroits secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui met l'homme en débandade. D'accord. Parfois, quand tu n'évolues pas dans la vie, tu as évolué. Ozana munoko moko sans frein. Ozana munoko moko bimisa onyo sekoki. Ozo sala banzembo boy. Kende boy. Mimena liwa e bando luka ba victime. O Denise Nyakero mutabomiyo. O Kingadi te. Bandeko. Denise Nyakero n'est pour rien na liwa oyo. Liwa oyo e pesami ke ezana kana bango nzokande e wuti na kamosusu. Bolanda vidéo wana ona na lobi soko za penza muto raisonnera bien on comprendre que non liwa oyo ko uta côté ba bato ba kufi na boy ko ta ba komona bango yeba kufi côté wana dans sa vidéo sous prochainement. Là je suis vraiment trop pris ma Nzambe bana Nzambe vraiment na tikibino. À la prochaine occasion. Merci beaucoup. Au revoir.